le deuxième jour. T'as qu'à saluer mercredi, mais t'as le pour filmer mes athées. C'était les Benza. Ça c'est monnaie. Maison pour mater. Facile de macam. Facile de macam. Ce qui est moins bien, moins pesé. Donc, n'a pas docteur. Docteur ça macam naï. On a moni ba. Docteur de Jésus. N'a pas docteur de Jésus. On a moni ba témoignage pas Sephora, n'a pas papa Pela. C'est un moni pe surtout pas toi tembe. Donc quoi tout moni ba tini tembe si. Comment la responsabilité. Merci docteur Zamba Pambolayo. Merci beaucoup. Zamba Basila est bilé. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bandeko, na évité na robanini des pigmentations pour pas que ça va tout mais pardon et oyo nyoso choka bandi bote lunga gabi moni le komi pour son dirait na évité on dirait corps sans été et en tout cas ko parola mafuta moko ya bien ko bongisa pour ça ma bête mais niveau mambo za okendele et komi ko bangisa vraiment makasi bande onangai. Et naika na vidéo auto une émission où on appelle ça conseil na batbachara produit batbalinga produit bandeko eza cancer ya peau bandeko eza parmi ba biloko oyo etika moto vraiment na neto balinga na défaut de OK ba biloko mo c'est très difficile pour son moto zonga surtout ce qui est baby net ya ba forme ya ba lolinga boito ya ba prophète Denis Lessi oyo. C'est vrai, ça a publicité à Moutabong, ça va pas mais après, en haut, besoin après, en haut. Et ils ont un changement grave, ils ont été. Ils ont raqué. Bazu, batia, ce qui va glycérine, il y a laissé net en lycée, mais sinon, pour ce ça bien été. Pour ce ça vraiment bien été. Donc, pour faire Denis les ça. Comme le rôle à Denis les awa après. Batie oui il suit glycérine et celle qui est ici pour son moment mais comme on a un gros bota bakota ba misu et vraiment changement est grave ça pensate et bota modèle prophète Denis le sakoma tout le monde est na ba vidéo ba mikoleleki ndenga banayi ko kende et pas ya bato traitera ba poso dermatologue bato traitera ba poso bandeko pour faire donner ça ba soin de visage à tout le monde ba émission live et le changer tes poso ça va modèle wana pourquoi et baby tellement makasi bandeko bopa kola mafuta topé bocha trop choko na modération ko communiquer mususu na éviter vraiment ezala nini bota yango bato mundu bo yokisa bato soni mindele ba yebika ke noto linga to koma lokola bango yango to telisaka poso
parce que si vous avez fier à vous aller noir donc à tout il ça pour sauter bandeko oya mamba soni eza vraiment makamba soni pour son te koma boy lelo to komina ba choko ya kilelo choko ya kilelo bandeko zali ba choko moko modernisé ba to ba relation produit ba to mozo batonga eza na influenceuse moko ayebani makasi na ntango akomona ete mpona éviter polémique. La famille 2 ans passés 3 ans passés ba vidéo mwana mwasi wana azalaki chocolat pembete chocolat lelo akoma on est métis te uniforme ko bana mututi na makolo bande so na tangi nyo komo bokamwa ndeko wana ya mwasi azalaki na epeka kitoko parce que aza mwasi kitoko même temps azalaki chocolat azalaki ka mwasi kitoko bandeko toujours bate batboke lukanini. La famille sachez que ba tonga ya choko et baby saka surtout na bana basi obota sote et kanga mabota o ezali et conseil nazo pesa na bandeko opta mususu zo tonga yeba ke batonga ngope ezala renouvelable ba africain to ba congolais mingi ba ki parate so a jeu ngo ba pesa apesi ba jeu ki rwanda jeu si eleki nango ezala renouvelable batonga na non seulement ça et baby saka soki ba date nango ba délai nango ko ki renouveler te et baby saka pe poso eza pasi eza mabolu karanini siko wa komi so ba pesi soki masanga fuskola nango soki mai ni nango le komi na bon nom de Jésus yesu mutatina yoke no komisa loposo boy le loke mo no sel ça va traitement ba sobo sur le na masanga po gango nom de Jésus botane to kisa nzambe pasi. La famille ya ma mingi conseil na ngeza ka ke bino ko tshaka choko bo sala ngona modération luka mo mafuta bien ça loposo bien et na ma bete mais ce combien ba niveau bo pe ko ma li sumo tout excès nuit et lo nyo sa teza malamo excès na ho e ko ma mabe bandeko tout excès butu boyete botala poso ngapela mo le komilo moi si penza ya denile siko moi si a denile si so aboti bana bo la famille na ose comme ya mamba pasi ta na monenga abitete na o lexango boyete na sala émission na pesa conseil bandeko na boyete vraiment boyete. En tout cas, nana mingi oloba te na kana pia toli parola mafuta bien ozana mwindo mo ya désordre le comme mafuta bien ça juste bien balobito ki no telo kuma lokola suki loko nino mwindo ya mabite basi ya mwindo mibala mwindo bazala ape kitoko côté la ndem te lobite ke no kuma kitoko vomeza la anini ba complexe sanitaire buzoba pour son te comme benza boy cancer à peau ezala mabe et pour ce bon à souter ba ko tsa choko faites très attention. Et bino boki nozo ba tonga pona choko sachez que ba tonga les a ba conséquences néfastes au saranate et baby ça va partir à kati parce que ça tongo zozoa et kanga mabota surtout na basi vraiment c'est triste. Que Dieu nous aide. Abonnez-vous massivement si MDG était mon frère, c'est comment c'est la grande dame tout le monde a une des bonnes choses sinon tout ce qui n'a plus merci au revoir bye. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.